Voilà, donc voilà. Alors, l'homme de Dieu, zoleka na sujet du jour. Les lots, on a pour ça, discuter, mingi na la musique, et puis tolobela mingi l'adoration. Tolingi, to s'adresser na nous pas na yo, son excellence, avant que tokoka ko poser ba question, on se présente au biko za pena deningondo bisoto yebara wana. Sikoyo deningondo bisoto yebara wana, il faut payer place à la sûre que ça pena yo. Tu on a pour ça biloko ya kalawana atemo eloko moto ndima ke ça pena yo. Atina maboko na yo na ye komibomba sembola loboko na yo na bombo inanga onkolo Yesu Yesu yonkolo nangai ai nakobanga lisusu te mikakata no Zambe aye binga yonso ako sungo gloire à Dieu dans ton ndimi que eza pena ye. Mais peuple a quoi ba mais peut-être nous allons répéter qui en bien pour ou bimisa que eza pena yo est-ce que mususu biso mot na mo biso moto pona to lo baneti na kanisi bolingo kolose bato tunangolo pe bolingo ezali wapi na belbanda konga pe to tala mongo pe bolingo na yo haleluya na kanisi bolingo na yo katina bombo inanga nini ngana salela kiyo polelo ngaina tutatolo nini ngana pesa kiyo polelo ngaina zala na bomoi bobilingo luna yo pebolingo na ya Yesu. Donc gloire à Dieu, je crois que Tembeza lisusuté c'est ça vraiment yé. Donc deningondo yo to yoka to yeba oyo to mais dini mais costaud liboso na nzambe. Gloire à Jésus. Donc nzamba za malamu mingi. Alors tolingi to poser une question moko papa avant to le à l'homme de Dieu. Au fait, c'est quoi l'adoration? Bon, n'attendons que le pas mettre temps le émission par rapport à ce sujet. Nous allons parler de la musique ou bien sur l'adoration. Là j'ai aimé pourquoi parce que l'adoration dans un premier temps n'a rien à voir avec la musique. Surtout ma première définition en gros, Balbaka était sur le plan de l'adoration, c'est dire tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu est, au fait, la musique n'est qu'une expression de l'adoration. L'adoration c'est un état d'âme. Et ça, le lenga mutazo bika bonzambe. Et ça, le lenga moto azotato la appartenance de Christ. Et ça, le lenga moto oyo aza komi pesa azo bika vie chrétienne na benga adoration. Neti toza lokola tobi papa ananas nani Shadrach Meshach na Abednego. Na kata na libulu bazalaki wana na libulu na moto. Mais baboy ko renier foi na bango bakama ina nzambe bela exemple la frère adorateur tous exemple ya Daniel na libulu en cause aboy ko renier foi na en Dieu aboy ko adorer o et que koto adorer mo konzi baboy ki akama ina nzambe ta exemple la frère adorateur c'est façon mutozo bika ça un état d'âme o moto azako déverser motema na ye azo confesser la vie na ye ya omoni et vie chrétienne na ye ya omoni même le fait que pèse offrande et ça acte d'expression d'adoration le fait que bina et expression d'adoration le fait que mit pesa ko yenda nzambe ko yaba veiller et expression moto azali consacré et pas nzambe ça qu'on appelle l'adoration. Donc voilà Nzambe azwa lokumu. Je crois que Ezo banda déjà chauffé, tozo banda remonter malembe. Alors na droite nanga nazana l'homme de Dieu se présenter avec liboso na bino pasteur Pivani, c'est un pasteur aza aussi chanteur. Alors toi na posa to yeba l'homme de Dieu c'est quoi la musique?
musique ezali sentiment oyo ezali kobima kati na biso doto ezali to combinaison ya son yango ezosala musique combinaison ya son. Alors c'est-à-dire que so tozu son monet ba manzanza ba nini tout ça to beta ba son et ça peut musique et ce qui na rythme ba musique pe c'est pas ça que faire para musique. Alors vraiment nzamba zo lokumu mingi lelo je crois que l'homme de Dieu Papa Denis Ngonde avant que tu poses ba question ebele mais kana ko beta la biso moi histoire ya mukie ya natina na musique et l'adoration na mboka RDC parce que lelo to mona ke réveil à RDC na monde chrétien na monde ya musique et affecter lelo Afrique et pourquoi pas le monde mais quand bete la biso moi muke histoire natina na musique et puis l'adoration na mboka Congo. Gloire à Dieu. Nanta n'est pas paraphraser ndikolanga passer Pivani ko compléter le comment parce que musique est en définition belé. N'a pas mis définition on a pas servi que c'est l'art d'interpréter les sons d'une manière agréable à l'oreille et ngana c'est la définition moko za bien ngaming ponanga c'est l'expression de l'âme par une mélodie. Aux la douleur, aux exprimer na mélodie moko ya bengande musique c'est la définition que j'aime beaucoup plus par rapport à ministère nanga. Histoire la musique chrétienne mboka na biso. Musique chrétienne bandi penda musika. Nous autres là vent on a eu teki bosso mingi na ba missionnaire. Ta ba missionnaire ba uti na Londres, ba uti dans la Grande-Bretagne, ba yes tout mingi ba missionnaire baptiste. Ta ba missionnaire pe catholique ba yaki, ba uti kisika ba ko uta ba ye. Na mboka na biso de musique au banda wana papa ba culte na bango awo ba missionnaire ba formaki ba chorale ba formaki tout mon centre moi monene missionnaire za ki na ba Congo bengo centre ya Kimpese côté hôpital ya Ime ba dina chorale mo bengo chorale bana yenge eza premier chorale oyo ngana yoka ki pe na mona ki apparemment tout mutako contredire nga ba ko ya na studio Mazadis studio ya Kemonga na Vekis ba on ba sala ki ba premier 45 tours ba disque ya mike wana ya ba disque na ba 33 tours minene wana ba ki premier chorale ya ki ko enregistrer na ville ya Kinshasa ba senda liboso na mboka na biso ya musique chrétienne za ki yango wana après pe na ba père catholique na nzela édition à Saint-Paul na Gombe ba ko sala pe moi muke ba musique musu ba ko interpréter ou tena banda pe banda aba ko mo ko sala mais la musique bien beaucoup plus renier za ki musique bana yenge et ou teki ba to na imé na ba Congo ba ko sala musique ndema mvone ke écoute na ba Coran na l'église écoute na ba Coran na l'église et ko bima na ba to ko yemba yemoko sur le plan individuel le quoi la griot na musique chrétienne mo loka mutura kuyena muzita kuyena ko sala musique chrétienne pour ça qui membre na sebeko ya kitambo et papa ne pas aki alina orchestre mo bengo eku ne ba interpréter manzemu ya bana yenge pe manzemu so ya bango moko bazé ko interpréter yango donc kuyena muzita ko manzembo ou musique chrétienne mutali bosso la kiye pe petit à petit bandeko ba teka kudima ba ko bima après bango ba chorale pe ko bima ba chorale homme protestant après ba chorale na to milo ko bandeko ba teka kudima ba bimi pe après bango bandeko mombaya ba ko bima bandeko wilingonda ba ko bima pe ba matusola na ba ko bima ba papa na kanguma ko bima muninga na pe Paul Balenza bima légèrement liboso nanga bandeko kunda sese ba mai légèrement liboso nanga bandeko nyoso wana ba bimi aprendre serina biso ko banda musique chrétienne mene ko tomo ma période biso tabiso ko ta musique chrétienne ndé musique chrétienne ko tomo ma donc on voit Ngai Rino Matou Samuel donc Ngai Rino après Patrice Aiko Bima Patrice Ngoy Musoko Simande Matou Samuel Kolanda après toi batuana to te batura minende surtout mi sato Ngai Patrice na Matou de temps sur le côté musique chrétienne ko so moi à lire mususu alors et ça 3 écoles on a préparé 3 écoles batu mi sato na minanza metiza mingi na mboko na biso pour musique chrétienne comme ndenge yango ko comme lelo do bato comme c'est musique chrétienne ko la musai na nzambe et comme le temps biso de côté avant biso bando kabache basaki ba beta mingi na ba campagne bando musupe basaki ba beta na campagne ba chorale ya campus de Christ de la qui ba ko campus de Christ de la qui mais na période na biso nde
musique chrétienne qu'on s'appelle sur le plan individuel bato ko bima bien que légèrement après biso pe couple boulot pas salaki avec légèrement avant biso y a peut-être bimi musela ngi malam mais tant biso ko bima musique chrétienne ko vanda penza. Alors gloire au Seigneur, je crois que question moko to on a pour te poser au peuple yeba depuis au bandi musique chrétienne combien des albums oyo bimisi ba difficulté nini oyo kutani nango pe ba avantage nini okutani nango nangina za la presse ko ba ete na misa album le so ngana likela na 92 elikela ngai na obimisa na 95 comme na Yesu na obimisa na 98 yaya na obimisa na 2000 ngolu non na 98 na misi yaya na 2000 na bimisi ngolu na 2003 na misi elikela ngai comme na Yesu na kanisi ebimi na 2003 na kanisi ebimi na 2000 na pote me na 99 ayo na 2000 na janvier 2000 et puis na 2003 na obimisa yaya après yaya na 2008 na obimisa ngolu après il y a 4 ans 3 ans passés na obimisa ki Jova na belema mbala moko mais entre tous ces albums na obimisa ki entre comme na Yesu na yaya na obimisa ki après comme on a mis Jina la Yesu et ça tout l'album comme on a Yesu na ça qui on a Swahili et puis après on a entre Yaya na Ngolu na mis que Belela Yawe c'est l'album nanga Elikananga Nzambe Elikananga comme on a Yesu dans la canisse dans quelques chansons na sangisi na mis ngolo la remix donc dans 9 albums 7 albums et zali penda sika pena 2 remix. Siko na musique ba difficulté nini oyo kutani nango na expérience na yo et puis ba avantage nini yo moni na monde bon na tona nkolo parce que biso to côté la musique chrétienne to nyoko mimingi to zo sala ba cassette par exemple au soma carton ya ba cassette il y a 100 cassettes ou 200 cassettes oyo ngona ndako au sombi kolo ba ba sapato parce que to comme na musique na c'est sur le plan industrie au sombi kolo ba ba sapato ok okangi ba photo bakanga pena normal homme de kangi photo na studio au salongo belé ok d'abord na on a te basali le moins conception mon boyo kenango bakanga ngo photo au salongo belé butu ozo gumba ozo papier otie ba komba banzembo tie banzembo ozo bamba na col ozo ni na note ozo koti na kata cassette alors ko tika na ba besoin d'édition ata ba cassette ngo teka mais pour ba peso mbongo to nyo kwa ma papa pourquoi parce que mon toit connu comment là on a encore les années pourquoi parce que malgré toi connu comment ben ne bolé mais ça pour la première voix malgré toi connu comment mais nzamba saki ngolu kana connu comment na asaki se prépare tout la biso on travaille vraiment pour Dieu toko servir nzambe to ina posa ete milimo epikisama to ki na ben silmate na mona pena ki pona longo ndako na ngana komina Kinshasa na keneti na nini na victoire na déposer ba cassette na zo ambongo na ok na vélo so na ok na taxi bis au côté ba fini o maki deni ngonde na yo au côté ba fini yo ok tapso ke ne kuna ba se ba tega ba cassette ba bino mbongo zetu mo sa otremeza to zonga makolo ndako ma tokemba pero na biso na lo beta ba la musicien chrétien muto ndimate poto to na batimo sans éclat ni beauté to zeka bongo menza mo sala biso ngolu petit à petit ngapi na album elikananga tout ce que j'avais reçu comme reliquat, comme finance dans l'album wana na semeko na musala nzambe eza loi prémisse oba mise chrétien mi ba ngotelelo ta misi pe album na linga comme lokwa de ningonde alinga comme lokwa Matu Samuel alinga comme lokwa Patrice Ngo Musoko banzela biso leka ya e bien ngote malika besa ite album ali boso eza prémisse au sacrifice pas na nzambe na somo album elikelanga tango no album elikelanga tango bimi na yango na sele ngo promotion Bali Bosso, tout l'album, nous avons loué une image trop chère. Nous avons loué Salmon Guita trop cher. Nous avons la promotion de l'album. Nous avons fait promotion de l'album. Donc, l'album Bali Bosso, c'est n'a pas si pour l'anga. Pour nous, qu'on est na RTNC, dans un album d'Isaïe, nous avons fait Tongo. Si nous avons 16, 17, 18 ans, pour la promotion de l'album. Donc, au Kemba, qui n'a pas seulement condimate. Les musiciens, qui étaient à peine, aux autres musiciens, au foot, on fout des athées. To début bon mais qui kono yemba pe pour muta pesa mbongo et là to mona clarté to mona clarté ko ta mbongo mam ke faut to bango vérité ta bano ba lor mbongo ba je te dis ta babimi ba ma comme senga senga mbongo ndepe biso ba kanisa biso
ah batata wana tonyoko le bango mingi tika bato kanisela bango biso to bika sikoyo na réalité mambo lobby eza tellement profond mais on a des points oyo na lingi na zongela peut-être peuple ayo ki bien te. Premier point eza boye. Donc malgré ba succès wana deningonde donc modèle ozako se sacrifier yango ezaki makasi na ndaku na ngambeto malongo ezalaki te kiti yaki apene bakiti ya Louis XIV na mabaya so il faut passer te tobolo pantalon même na pantalon donc ezaki bakiti mo mobulu ko la pese nga nzela te na so matel loko moko tant bis album e komo na Yesu ne isikanza ma ufungula nga abiso mambetu somba loko boye somba frigo somba tapi nde na ngosoma ngobe na après mais avant ça papa mbonus na kozwa ba retraite au supporter ko da retraite 50 personnes yo mo zo supporter makamu tout yo moko nana ko ya partenaire na oya na komona kena pata boma komo na Yesu donc dans un premier temps nazo ça monsieur chrétien boko malam loi prémisse est très important te wana yango tolito ko la deuxième question donc premier tolito ko likamba sacrifice makasi tozo kila nazo kanisa tanda bana ministère nanga mono muntu évangéliste était pasteur te mais on vanda benza mabisio kila pendant 7 jours bokili na 6e jour sino bo soki na mama yem okokota pavillon moko tabuzo okili pendant 3 jours ay boki na mama yem okota pavillon moko na li moko papa na guitare sèche esika ba malade ba que no yemba esika malade mo wazali ozo yemba obana na 8h30 au 6 à 17h bimino bimo kenendako mono mutu nembele na lembi penza mo kenendako kokila ovanda ba prince semaine keno hôpital kalembele ovanda prince semaine keno hôpital ya sana kene na prison ya ndolo kene na prison makali donc ngana kemanza mafoma nga bande penza donc o ba ko na nio kwa mi pa musala oyo nzamba zo lokumu papa sikoyo eloko ya mibale ona lobi ke na lingaki te eleka ninga ezali kamba prémisse oyo lobi parce que ezala ba génération ekoya siko bino ba oyo bo bandi déjà ba mambango kala bonio kwa mi bomoni obomoni et boza penza loro la miroir oyo jeune génération etala comme ça etala sikani salité ezali sikani berere ezali comme ça ba korjango likamba prémisse oyo lobi ke mutu azosa la musique mais album ya liboso o dédié yango pa ya nzambe o pesa yango pa nzambe mbongo nyoso yo zwi o pesa yango pa nzambe donc expliquer nanu batu o pesa yango comment o zwango o tiango na saki moko boyo lobi nzambe yango yo ale nzambe akiti azwango oto ndenge nini oto expliquer nanu po ba yebango bien papa nzamba lobaka aloba au travers mulimo ne pas le à travers 4000 elimo na eza 4 na biso na sens nini mon ngata na salle bomali boso nzamba binanga kino sala concert na salle mongita qui dit concert na salle mbongo te casse na oteka cassette c'est l'argent de cette cassette là au ça na no louer salle na no louer même sima autant on a zaï ko so beta nango tant on a ba monsieur chrétien même sima makasi wana na milieu chrétien et c'est là qui était minga zo louer même sima cher ya zaï ko penza na ko louer on a fano o se ko beta na maison fano na louer même sima na beta na salle mongita au moins petit concert ba kota to ba futi billet bon na to bisango boko ta retraite les traites ka bo supporter na mbongo wana ozo sala makasi to ba cede o tinde ke na lubasha o tinde mbongo beta monsieur la te menazo tikate na o sala kaka donc ozo seme par rapport ozo les gars mission so les gars mission faut futa tenez par exemple les gars mission mo bebe ngo ça va choisir et gars mission mo zaki promotionnel et les gars na RTN certain na la voix design na télé zai et mission wana ezalaka so les gars mission wana ba futa mbongo ebele na o sala promotion y album elikela nganzemba alléluia na bikisami na sa promotion y album wana ne mission wana donc les gars pendant 6 mois nga mutu katelo mote na so les mission na chaque vendredi na les mission mo bengo télé club chaque ba jour un peu lundi mercredi na vendredi na so les chaque émission na so leka donc bambongo nous on futa on a la télévision et ça blague té et ça fait partie de la semence aux semés pour te évangile quand tu entre temps peu yo moko lokola punda nzamba otombola yo
Alors bien aimé, je crois que to landi makambu oyo eza penza important, eza capital pour na biso, tant tozo respecter ba règle pe ba principe biblique na oyo nyonso biso tozo sala en tout cas eza pena lipamboli. Nzambo yo to sambela kanzambe wana azaka na livre ya vie, azaka pena livre à souvenir. Nyonso to sala pa nzambe ezalaka jamais en vain. Donc voilà, na lingi na leka epai ya pasteur Pivani avant que to vande la likambo etali adoration. L'homme de Dieu, ozo kamba église, mais osa aussi chantre de l'éternel. Depuis quand on dit musique, combien des albums oyo obimisi déjà? Kolobela koyemba, na bandi koyemba na bomwana muke, na ba petit chanteur, na fanaki na bandal, toki na groupe na biso ko kombono gekiko, ekeba na bandal. Na bandi koyemba na ashma moke na ba 14 ans na oyemba. Na bandi koyemba na bomwana na ba âge à 24 ans na bongoli motema na bies messia na komi koyemba na chorale. Na oyemba na chorale pena na groupe instrumental. Yango permettre kinga na ba oyemba. Na bana ko kola kat na koyemba. Na zap na album mingte na bimis déjà. Album na liboso ezali te l'accent ko sala mokano na yo. Yami balé ezali ete ekamusaka ngai wana na ba aneni bon na ba année 97 monsieur de mission na ba 2000 et quelques ba 2005 na bimisi mususu na bimisi de mission kala mingi te Jésus m'a libéré na 2013. Oh, donc Jésus m'a libéré. Oh, yo, toi, yo, na Olive TV, Jésus m'a libéré. Ah, et comme ça, yo. Wana pe zanze mona yo. Zanze mona ngai. À part banze mona, zanze momo que zina comme populaire à na Luanda. Na bipix, na c'est pe m'appelle banda. Et au cœur vivait là nous c'est. Pasteur ne me dit pas ça. Zolo ba tepo ba tubaye banga na zolo banzamba zoye bani na zolo ba. Zamba yebi. Pasteur yebi ke nzembo oyo to yemba ngo mingi neti yo neko lobi oza kolo nzembo ponga pe na linga nzembo na mingi yoka e o quero viver lá no céu aonde está meu Senhor e o quero viver do ya nzembo ngo yango yo do so nzembo na e pendant ndenge nini na kotanga nesti biblique awa na Angola na kakwaku toki ba pasteur ebele. D'habitude ce ngam la ko tamsa programme na chapelle ngande na no leksa banzembo na ngai na nzela ko leksa banzembo na ba passer bazaki ba sepela ngo baziango ba memengo na église na bango toki na tolande ko ngonde ko Jacques passer Jacques nzamba akumsama pause ali mapambola yo oya yemba wana ayemba ka azana bonne semence bakina na ndeko vankufi bako yimba pa ya awana na akano jaenda pa ya pasteur de fait pasteur Nzazi ba yimba kuna bazunzembo ona baziango bakotango studio na tango ngana na yemba na ndabano yemba komisa banzembo te bon na nzela ona bango bayembi ebimi mais composition ezali ngai ezali na composition ngai. Wow. Voilà, lelo to découvrir, et découverte munene. Nzembo et sala siksa ko sakanate na Angola wa papa. Wow. L'homme de Dieu, Nzamba Pambolo Makashi. Alors, sikoyo niveau ni yo zanango na ndengo zo kendela na mamba royemba. Omoni esengili muno komse pesa témoignage pona yo. Na lingi kolo batenga pona ngamoko. Ketozo baneti vision. Na vision bon, pour ça nga zeli to évoluer na misala, na zoe ba ete l'air na bandaki ko na composer na bimsik album na liboso. Na sala ki na ingénieur moko ayebani mingi lazata kasasa. Papa de nyako ko yebaye. Maliboso l'air na koti na studio na yembi atuni oh. Bozaka ndeko na deningonde. Na bim na yebi deningonde na yo kakaka ye mena boina to kutera na solo late. Oh. Abi me passer soki yo koti na ndaku ofoi na kata ndaku. Muta yebi deni aye wana uso banana kata ndaku. Auto odene sa kata ndaku. Donc esenga ki na saki kiri quand même na sanga ngoko ngeza papa deningonde. Na kiri. Na keki chasa nzema na natir album ningezo ibisa publicité na promotion na nina na kin. Bana musu ba ibisinga kandengo na yango pesa la kite na zwanzela ko kutana ndeko deni to kute to sololi
et pas naïba qui est vraiment pour la musique au candidat nzamba sunga biso et pas akobi misela biso to bima to bimi. Donc en un mot zolingo yebisa batu bazo lando ke neti bozo travailler na ensemble auto ndenge nini. To travailler ensemble album ambalo. Wow. Kala mingi te album mwana na kili ko bima. Wana titre nango. Mwana na kili te mbaki ngona papa Denis. Vraiment nzembo kitoko. Siko malgré que ebimi nanu est-ce que moi flash mo eko zala po bato bazo landa. To baba c'est na bayika mpiko. Mais quand même moi gumo roboé. Oyika mpiko. Donc voilà bandeko babi faut oyika mpiko do moyen obimisa ta moi flash ezate alors to zela ki no tango ko quoi. Siko ko bimaka. Bon, et ça, nous avons bien, dans le studio, tout très bien. Tu as un temps où tu es bimia plutôt. Tu as bon que ça. Bon, Chikoyo. Les gâtés aussi. En tout cas, fais un premier semestre. Avant, fais un premier semestre l'année prochaine. Et bima. Chikoyo, tolobela mukena likambu ya production. Besoin d'un producteur, ou azo produire bino ou comment? Nasina la musique 4 albums déjà banda na producteur te nzamba sunganga na oya pesa ngai nazo tiango na misala na nkolo malgré ba difficulté talaka komoni mutu sona na bi penate batu bazomona ka banzembo na ndenge wana nasala banzembo ezali e oteka maleme mais nasala ka nga moko na lisunga nzambe. Donc, bien aimé, je crois que Boza de partout, Bozo Landa, c'est vraiment un homme de Dieu, Nalanda qui misala zo sala, nzembo zo yemba, clip ezande, na mnichoku nazana disque na ye, il y a image et puis il y a audio. Donc, c'est vraiment quelqu'un zo sa musala na nzambe malam, Boza de partout, na monde. Ce qui nzambe a sali grâce, au monique au kokiko investir au chambongo na yo na musala po o produire musala oyo batu na nzambe bazo sala o ko hésiter te nazondi makoko perdre le côté. Donc nzambe oyo asala likolo na se nzambe wana ko futa yo ebele koleka et puis ezana porte moko quelconque peut-être kangama oyo nzamba ko fongola yo yango na nzela ya kosunga musala oyo. Alors question ezaboué ce qui par exemple ndeko moko songolo amoni ke ana posa a soutenir musala oyo akosa nini pour contacter ce qui ndeko nzamba simi motema na yo osepeli kosunga musala onza batika tabomo na ngai numéro de téléphone ngezali 923 48 68 20. Nangi nazo kisapi matonde pa na nzambe na nzela mosali na nzambe pasteur Kosi nazoki ngolu moko pa na pasteur Kosi ya balekisa ki banzemo na ngai mbala mingi no Live TV vraiment sunga ki pe batumba benga kinga pacha ya kuna bazomona banzemba bazomona ba clip na télévision na Live TV 5 na malam skanza apamba la mosali na nzambe akene liboso. Donc voilà nzamba za lokumu batu na nzambe siko to na posa to lobela makasi sur l'adoration. Nana posa makasi to lobela l'adoration. Or poto lobela adoration to ko tika jamais adorateur. Faut to lobela adoration, to lobela pas adorateur. Bible zoloba l'air vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais lelo remarque ça dans le monde il y a adorateur oyo lelo bazo sala musala na l'église bisike belé. Tout le monde on dirait les mondes et au côté trop na kacha mambo tout comprendre souté qui est qui quoi et quoi au mona lelo tokolo bakeno musique euta na lola satana iba roiba mais na réalité mambo belé tout le monde na musique mondaine tout le monde on peut lelo na musique chrétienne. Alors poto kokako sunga peuple oyo azo yoka azo landa biso olingo ebisa peuple nini natina alikambo. D'abord Nathalie Nicole, parce que tu as parlé de l'adoration et de l'adorateur. Qui est un adorateur? Je crois que dans l'introduction de la banda qui na par exemple il y a Abem Nego, exemple il y a Shadrach na Meshach, na par exemple à Daniel ou baza ba vrai adorateur mais qui n'était pas des chantres. Donc être un adorateur n'a rien à voir avec
la chanson ça ka moko ben sima oyo tout ça peut ça la expression adoration et une très grande différence d'abord dans un premier temps entre l'adoration et la louange. Bible nous sommes 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire quoi? Même biso même ba mission mukili na bona autant comme na bango bango so boyebi ba mission mukili boyebi bango ba mission mukili ono mona ba pe na droit ya mona ma ba pe na nzemu na ye azui phrase moko nzambe atazo emanena solo te alipikaka nzambe pe azali kadi amuko tondimi kaka. Donc parce que nous avons que tout ce qui respire le terre, ce que tu vas titi, banzete, banyama ba kumisa nzambe, pourquoi pas te bateau passer na pemba, ça melinga nzamba kumisa tondimi. Mais l'adoration c'est un domaine qui est réservé seulement à ceux-là qui ont reçu le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur. Bateau bazo bika pendant la vraie vie, il y a consécration pas nzambe. La vraie vie, il y a abandon total à la vie na pas en Christ. Donc ceux qui mutango za ndengo na te atozo yemba na atozo bina na yo assurément aux aloko bateau nzamba peta mono banesa été éloigné de moi les prix de vos cantiques car j'en ai en horreur banzem na bino sangelo moto na moto bolongo lango za ko makelele. Donc un frère doit atteindre nzamba kamuta yebakaye nzamba kamuta yebakaye adoration eza eloko moko oyo nzambe asepela na po te za domaine réservé na ye po te asepela ka mingi apesa gloire ne pas mutu musute ko gumba mela nzambe ezanga réservé na bato bambi yesu lokwa nkolo pe mobikse na bango ezana mpote kite et puis salango en vérité et en esprit. En vérité cela dit quoi? On est vraiment dans le Seigneur pour Christ ali le chemin la vie et la vérité. En esprit, ça veut dire quoi? Et vous t'en quatre dans soto, dans quatre dans motema. Parce que la vraie âme, la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, il y a l'esprit. L'esprit, il a compétence dans l'âme. Âme, il a compétence dans le cœur. Et c'est une adoration, on est où dans motema. Car la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, que la bouche s'ouvre. Ce qui est adoration, où t'as dans motema. Et puis, mais louange, où t'as maman, la sensation. Mais adoration, où t'as dans quatre dans motema. Quand tu dis que yodo moinanga et que mon thème nous s'accorde dans notre probabilité yodo moinanga on les adoration. L'adoration est l'expression d'abandon, il y a consécration. Et tant mon attitude à mon thème na yo na est exprimé dans libanda. Un adorateur c'est quelqu'un qui vit au dépend de la personne à qui il adresse son adoration. Et c'est un état d'âme, une façon de vivre, une façon de consécration, une façon de pèse, une façon d'exprimer amour profond et pas une ensemble. Il y a bien adoration. Si on me dit que ça fait étranger, la carte n'a pas ensemble. Il y a bien un fait étranger. Pourquoi? Parce que baza adorateur te, tant que baza on louanger, baza différent dans ba mission yanga mususuana. Gloire à Dieu, alors l'homme de Dieu. Pour que kolobaboye ko pesa toli et pas ya badorateur. Bible zo ba ete boza la santo lo kolanga na santo. Ezo senga ete bomo ya moto oyo azali komema kokumba melanzambe azana bomo oyo abongoli motema ayamba esa bomo na ye. Po soko yamba yesu misi na bomo na yote ozali ko yemba kokumba nzambe. Donc massage no ezali on dirait moto aliko servir nzambe biloko na sikama salité. Vraiment conseil nangé ko zalete nzambale ka kosunga biso bato toliko kuma mela nzambe comme mabomo moko ya malamu liboso na nzambe yoliko pesa nkembo epai na nzambe wana ko kuma maliboso na nzambe motema ne ko bongisa liboso na ye nzambe akoyamba badoration oyo na ndenge moko ya malamu penza. Papa, où adorer et quand adorer? Et si quand il faut adorer, pétango ni ne singeli to adorer. Et ça, ndenge sabaki na femme samaritaine. Ce n'est ni na mon solo na mon charisme parce que tant que les qui pour adorer Nzambe, faut que ne côté temple ezali, au tseso longiso ni côté kuna guma mi côté kuna na ngomba, na lieu le plus élevé, au guma kuna na Jérusalem. Mais na mon charisme on est pas pour samaritain. Ce qu'on a Jérusalem comme il faut qu'il ne peut mettre na temple, tout ne côté temple. Il savait que eza su ndengona te. Adoration où tu en as quatre, n'importe où, na toilette, na chambre, na salon, na bus, na mutuka, partout où tu es, na nzala, na mpasi, na esengo, partout, esengo adorer Nzambe.
Comment adorer? De tout son cœur. Que ton cœur parle, pas la bouche, mais que ton cœur parle. Que ton corps pousse tout ton corps à louer, à danser pour Dieu. Que ton cœur pousse ton corps ta main, pardon, à côté de la bouche. Et puis ça m'on peut passer pas dans Nzambe. Au comme des mongos dans Zango, Nzambe ne m'a pas pessinga. Pourquoi ne pas? N'a pas ngoni sur la pesse pas nae. Mon thème no tinda yo. Vie que pour Dieu. Tala makama nani Daniel akutana nginango. Monsieur mutu mususu. Tala. Adoza mususu nga mingi Joseph. Akutana na moi tamu ba kota bi wo vine bongi. Patron chef na ye, maître na zawana te kaka ye na maîtresse na ye. Malamo kaka na ko peso bo mungunyo so lingi o comme le ko la deuxième maître ndako. Abiki ni akilendi ko. Nzamba pekisinga pe maître ngabiki na ko simba ote. Atali nzamba bangi nzamba. Oh, ce qui je te passe na kaka. Anga comme suzu premier ministre na Égypte te. Destiné libota ne mobimba. Oh, c'est que plutôt il a sauvé Bango, il a refusé Babylone, Soana, pour être à ce qu'un vrai adorateur. Un adorateur, c'est ce qu'il le fait. Attends, à Moutouté, à l'Inginzam, il a un bimba dans circonstance, à ce celui qui est à l'Inginzam. Nathan a participé à Bisseng. Waouh, waouh. Donc, bien aimé la zone d'Imaketo, so Pamboa Mama Kashi, il faut que adorer Nzambe, to adorer Nzambe. Na molimo na biso na mitema na biso parce que na réalité soko talinyo sotoza ezaka nzambe papa donc soki nzambe tende toza oyo toza te alors nzambe aza être moko yezo senga biso eza na leur Dieu donc leur nyonso to adorer même nazo tambola même nazo la même nazo sukula na yekola koloba merci nzambe na yekola koloba ke nzambo za malamu alors l'homme de Dieu na nazongela kaka yo na kuti ba bizaleli moko boye na mboka ya Afrique bizaleli lango eza ndenge nini au sein de l'église culte menezo se dérouler protocole azo travailler na porte l'intercesseur bazo travailler ba modérateur bazo travailler donc équipe ñoo so ba travailler ba chantre pe baza ko louer baza ko adorer sikoyo na kati ya culte na l'air ya offrande babit oyo eza offrande ya église oyo eza Galate 6 ya pasteur et puis oyo eza transport ya ba chantre pona nini ka ba chantre bazo transport pona nini ba intercesseur te pona nini ba diacre te pona nini bande comme suba sali musala te pourquoi ka faut ba chantre et puis soko pesi bango te il paraîtrait que dimanche musuba royate bon en fait chantre azana droit ya offrande oui voilà pe muto azana porte kuna problème c'est là dépend il y a consécration il y a temps où moyemba zozwa moyemba répétaka 3 fois temps par semaine à répétition salle. C'est là que on travaille presque à temps plein. Mais protocole à travailler à temps plein. Moi, je presque à temps plein. Surtout dans la Bible, moi, je suis rémunéré. Bien que, tu n'as pas pour moi, je suis rémunéré. Penser aux chants dans l'église, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le musicien a déclaré, a exigé, avant de savoir, en tout cas, on encourage à monter. Mais lui aussi, il a droit de bénéficier. Si on ne peut pas les amours mink, si on passe la canisse liée, ma belle, ça te peut être, il passe à vite. Et bon intercesseur. Soit intercesseur, n'avez pas pour attendre. Si on passe à temps mink, il y a des gens qui servent l'intercession à ça presque à temps plein. À comme ça, serviteur. Il faut se penser à lui. Mais si on a un gars, c'est même une intention, avec dimanche. Ce n'est pas la même chose avec le musicien. Il y a peut-être 3 fois par semaine. Et puis, tant passant ça à service, ça peut mener à pasteur. Et ça différent d'un intercesseur. Mais ce qu'un intercesseur, à long niveau, ça va 3-4 fois par semaine, à comme le gars à temps plein, à sa serviteur, ton servant de Dieu, pour qu'on s'appelle ceux qui m'a coqué. Parce que l'église, ils ont fait face à mes dépenses belées. Ça, le bateau loué, ben si ma somba, transport à pasteur, transport à bateau boy. Nous sommes 5 bon. Si ma osala ba dépense on a second bon etikali ndako kaza pe musicien voilà le sens wana et bongo
Ce qui te panier. Pour na ni tokolo bakate que non panier oyo eza pona bandeko o baso sala musala au lieu to préciser pendant que ça va chanter. Papa, na bi ba chante ba travailler presque à temps plein. Ba sala presque à temps plein. Au monde. Eza ndenge moko te na trop d'intercession intercession ka mbala moko na semaine. Chante à travailler presque à temps plein. Au monde. Baza mena différent na batu mususu. Mais na bi que ceux qui na quatre église, bozana mutu moko à travailler presque à temps plein église. Vous devez penser à lui. Nabi na sens wana. Soit travail presque à temps plein. Quel que soit le ministère de l'Intercession, le ministère de l'intercession, protocole, gagner d'âme, ceux qui n'y n'ont pas d'église, soit travail presque à temps plein, c'est que beaucoup ne se payer. Ce n'est pas besoin d'engagement. Parce qu'il faut d'abord une bonne église et servir d'abord pour l'église, pour la besoin d'église. Loyer, instrument, courant, maille, namakamu. Ce sont bons étiquettes na rémunération pasteur. Ce sont bons étiquettes. Beaucoup d'appels membres ministère selon comme personne na bango, selon reine na bango, selon disponibilité na bango, selon dengue pardon, église a besoin des utiliser mon cadre d'église. Ko pesa ba yembe mbongo ezama bete, mais moyen bango nan. Ozo travailler penza comme frère de comme serviteur de Dieu, à droit à rémunérer l'église ezama bete. Gloire à Jésus, bien-aimé, je crois que Toza Kolanda interview na biso tozolanda mission na biso, je crois que bozo pambwa mamakasi mutu na nzambe peuple aza na posa yeba ba avantage ya adoration et puis ya adorateur. Avantage adoration ezanini tala Daniel na libulu nkosi, Shadrach Meshach na Abednego na libulu na moto na suka nzambe ko security bango. Nzambe au secourir bango. Adoration est indaka Nzambe asala. Adoration est une Nzambe akita. De la Bible dit même par rapport à la louange, il siège au milieu de la louange de son peuple. De temps où tu adores Nzambe, ce sont les louanges les alliés faites par un adorateur. Nzambe akita pour agréer ango et quand il agrée, il répond à sa solution. Avantage zanine consécration na ngombe pesa pa na Nzambe, Nzambe prendre soin na yo. Donc c'est-à-dire que tango batu baza ko adorer gloire à Nzambe kitaka. Attendez ne kitaka ya bikisaka akangolaka apambolaka pe akota makamu na biso. Et puis voilà adorateur ezandenge nini. Tant quand tu adores le Seigneur, comme était l'exemple de Moïse, amatira ngoma ko kutana nkolo. Oh présence à Nzambe, c'est là que tellement bolam, c'est là que bien. Tango akiti, il est comme kongela. Donc quand nous passons notre temps devant Dieu en l'adorant, il est biso ngengaka. Nous sommes ambitieux Jean-Jacques. Il nous garde jeunes, il nous garde victorieux, il nous garde guéris, il nous garde ceux qui minene pour na biso, ya osalango pour na biso. Adorateur mutoyo, azo adorer Nzambe, akoma lokola Nzambe. D'abord Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon, akoma lokola Nzambe. Bon Nzambende et se manifester na vie na ye. Bon Nzambende et se manifester na makamu na ye. Bon Nzambende et se manifester na makomba na ye. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, toza ko pambwama eza pena important ko adorer Nzambe comme il faut. Eza vraiment important. Muto ya adoraka a Nzamba otika ebongo te. Donc muto ya adoraka Nzamba otala makambu na ye. Oyebi ke papa remarque lelo tozo sala na monde moko chrétien no toza lelo, il y a beaucoup plus les demandeurs. Muto amate pa ina Nzambe pona koloba Nzambe pesanga. Au lieu que amate pa ina Nzambe po aloba ke Nzambe oza bien. Nzambe osale linga bolamu. Nzambe o sunginga même pona pe mapamba. Donc mutu azo adoré na mutu azo kende ko senga basa ndenge moko te. Mutu azo adoré Nzamba sepelani makasi koleka. Alors l'homme de Dieu ongoloba nini pona ndenge maboye obi natira mutu alakana posa ko senga kaka. No mutu alinga kaka pona ye natira mutu mutu alinga yazwaka metapo pona ko zonga kama pasi esengena biso yo ko reconnaître ce que tozali Nzambe tozali biso soto liko koko to liko koka ponza mazali ko pesa bisango azali ko mériter biso sengi to kumba melaye tolo ba bolamu Nzambe na nyonso ko salela biso
ezali na ndenge wana. Gloire à Jésus. Sikoyo, l'homme de Dieu, pour adorer, faut tout adorer quand nzembo, auto to ko adorer na prière, auto to adorer ndenge nini. Bon, ngi avana répondre question na yo. Na paraphraser na ndeko nanga parce que pivani. Kolobete nzambe mom na baki na biso. Amenez devant moi tous vos fardeaux car je vous donnerai du repos. Ngana opemisa bino. Comme ma parole ko bosa nzambe na mikuma na biso izama bete. Yaba na biso nini? Invoque-moi pendant les jours de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc izama bete. Omona adoration, demande nous a fait une adoration. Tu ne sens pas est-ce qu'à ce que demander 305 au sentir dans côté. Yo c'est pour tout exemple un zembo. Avant la question yoka. Atampa si ele king. Minyoko yangoyo. Atamba kose kangai. Ngana yebi ete. Na kotika nzela na yote oyo kolo nangai kamata loboko nangai tambusa ngai nasi yone bomoi nangai papa yone likya nangai nafukameli yo yawe. Osomona mutalabike atampa seleke minyoko ya ngoyo ngana kotika nzana ote. Mais ça demande mais na mutumo osomona za donateur. Et ça la ngonzema demande mais na kono mutu sens il y a un esprit de l'adoration qui est là. Mage passe na so gumba melayo na fuka melayo. Donc ça même demande nango et ça dépendre. Quand tu t'avances devant Dieu comme mutumo gazo le laka, tu ne crois pas à la toute puissance de Dieu, tu n'es pas un adorateur. Dit que il faut que toute personne qui s'approche devant Dieu croit que Dieu existe, que c'est lui qui est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ça veut dire que bato pe basenga ka basala mabete mais senga na so comprendre non de non senga ke pa tato ndem na solution likambuna nanga na saso na mabete tata na yote toki ma pa na ye yana se bolobete na ko ba ngate amungo ngo pese ki apna ibi kasi oloba vous eza bien tête. Elle met gloire à Dieu, tozo poussana, to kokako, zo kerimale malem. Et là, moko to na posa langage moko elobama mingi. Mingi vraiment. Langage ane elobama que il y a une grande différence entre les chrétiens musiciens et les musiciens chrétiens. On est en j'ai des mots pamba, mon papa. On est là. C'est vrai que avant ça, bien, il faut d'abord être chrétien, il faut bien adorateur. Quand tu es chrétien, musicien, il est là aux adorateurs. Quand tu es musicien, chrétien, donc tu n'es pas encore adorateur. Mais les chrétiens, musicien, chrétien, ils ont j'ai des mots. Bon. J'ai des mots. Mais j'ai des mots, ils ont pensé, ils noble, kolobete, muto sala nzambe, na bongo mutemanete. Waouh. Donc voilà bien les maîtres Kokoba Nzambe Azo continuer kosunga biso. Je crois que boza quand même satisfait na ba question au beaucoup kozala na on a bien inquiétude na ba équivoque au beaucoup kozala na je crois que Nzambe Azo sala ngolu ozozwa éclaircissement siko biso nyonso dans l'ensemble conseil nini tolinto porter na peuple oyo azolanda biso na tina na sujet oyo. Je crois que bana nanza baza de partout o ba olanda biso conseil ni loko porter bango to banda epa ya pasteur Pivani. Conseil na ngai naki kopesa na bayemba mokili mobimba badorateur bayembe mokili mobimba badorateur esengeli to yebana to liko servir totala munene na ye pe to sale na ndenge moko malamu wana ye kozala malamu mokona mokolo penza mbako komisama mais soki biso tokotambola malamu te bato bakochola nzambe bakofinga koma nzambe pe basana nzambe bakochola mapona babizali na biso vraiment totambola malamu tokangama na nzambe ata passe ta minyoko ndenge ni toumela nzambe oyo abengaki yo akotika yo te akokangama kaka na yo pe akopambola yo. Gloire à Jésus, l'homme de Dieu. Bon, nazo pisa conseil mingi na musicien chrétien oba yande konanga. Musique chrétienne est facilité. Et ça une bonne manière de servir Nzambe. Yebete osa pas exposer
na ba combe belé o eza sans merci. Je vais te rappeler que musalo so sala wana muto yaki ezaki domaine réservé ngani ya Satan na Lucifer. Nzamba botolo yango apesa pa na biso to comment le adorateur ba sacrificateur. Pour moi, dans la Bible, quand il y a un sacrificateur, il a fait de nous maintenant un royaume des sacrificateurs, un royaume des adorateurs. Donc, il y a des diables à tika kabiso te ba mission chrétien. Au komona, ba même combat oyo ba mission mukili bazanango. Tala na kati sika musique salamaka, sika bateka ka bangi, sika ngo prostitution zalaka, sika pe mama mbongo zalaka, mama escroquerie zalaka, même pe na mine na biso. So za mission chrétien, ma ozala kosa mbongo. So mission chrétien, basi pe ba Rolanda yo. Si vous avez mis ces chrétiens, monsieur peut poser ma sang ma vie, monsieur, et ça en a vu na bango. Au sens de discipliné, au mythique le quoi accepter de Dieu tes passe. Monsieur to sala musala ko yemba. Et ça musala ba serviteur Dieu comme de ba sala ngo ba sacrificateur, ba lévite. C'était pas donné à n'importe qui. Bien aimé pesa na mamuna nzambe. Lelo oyo la plupart ba pasteur mingi to mona na mboko na biso. Ba jina so ni ka futa ba pote le pour mutonga ba to bele ba kutina ba musicien ba pasteur mingi. Ba c'est ba musicien. Lelo ba comment pasteur nga penet lelo. Nga zo tanga. Na ce qu'on a deuxième licence en théologie na otanga quelque part. Na ça pe pasteur na bande pe église na okamba batu. Na bande ke musicien. Biso pa na biso na mission. Nga te ce qu'on a appelé moi la mission. Pa na biso la mission. La plupart 80% ba pasteur ba buta na ba chorale. Au monde. Ça là sérieux. Nzamba bandi na yo tamuzo usuka mise to usuka ndenge mususu bien que musique utika esila tende David Tina suka na ye aseka ko yembela nzamba aseka adorateur cela sérieux na makamba nzamba obi ni sika nzamba o mema ote mi ko se considère ko la vedette gloire ne se pesa pas na nzamba tambo na humilité ono so mona na esaka makamba mikemi keno no mona loboka nzamba na musique te yeso yemba bato kufa misu bamoni yeso yemba bato kufa basekwa. Et so yemba koka telema. Et so yemba bato baloba te balobi. Au comme na niveau atteindre comme le len de sikoyo. Longa lo len. Zama même plus loin. Zama sabi son ngolo to mona makambo belé na zala ministère na biso. Mais par la grâce de Dieu, on s'est dit pourquoi na zana orgueil. Tikana mi comme ça ga mu keli boso na nzambe peli boso na bato. Pot o ngana za. Et za nzambe so nzambe te ki mamo se fait. Donc sala ngolo comprendre le ndeko na ngate. Misere sa muke. Nzamba za na poste na église pe na assemblée aux salles. Et ça, comme si c'est au monde coquille. Non, comme ça, c'est déjà d'abord pour une église locale, et libanda. Sur l'église locale, nous avons attaché, nous avons soumis un pasteur, nous avons une église, moi, Ozala, nous avons confié ma mine les athées. Pour nous avons le Oza fidèle, m'a confié de grandes choses. Exacte. Continue à te faire petit devant Dieu et devant les hommes. Nous avons connu au tombeau là. Servir, nous avons été au sale. Passer la personne bon, la personne bon, tu es seul ton Dieu. On a porté bela au fond, la porte tombe. Nga tombe mon église na ngate. Mais tant qu'on zamba nga tombe nga, même passer nga ko fina ngate. Et c'est tant nga zamba tombe nga. Na bete limbi sanga na za mingi na muke, na za mingi muke je me fais petit. Na mo été passer mon asa mo yolo ba ngate ngondo yo na kangi ministère na yo et si na moni été. Pourquoi? Parce que bien aimé, to côté la dimension mo bon nzambe, to côté te moto, to simba nzambe to kan nzambe lo na biso. Tout ce qu'on a ça petit donc mi Thaïlande zamba bengi yo passer azali tata na zo sunga yo mi kiti sali boso na ye penza matomolo asano makaminene zala fidèle nzambe zala fidèle na posto nzamba pese komi kosa des autres te zalo kola abakora bakite na sana poste na ngana vali na ozela nini nzamba oloba nanga garde ton poste nzamba tomolo ne t'emporte. Gloire à Dieu, je crois que ba conseil oyo ezo sala biso bien partout oza nzambe azoko ka vraiment opambola biso na nzela ba intervention ya bato na nzambe. L'homme de Dieu, je crois que ba image oyo ezo bima na poto et otambola partout dans le monde. Ezana bandeko ebele ba bandi ko yembela nzambe na poto, ba botami na poto. Peut-être ba yebi pas frikité. Mais ba yoka ke no ba papa Deningonde bango bazala ba expérience bango babanda kala bango basala boy wina Hollanda ndeko moko ndeko wana nzamba zo salele bolamu makasi na moko Angleterre kombo na Odika Bango yoka ye déjà. Oui, Odika Bango za na Belgique za leki ndoki to mwana uta na Kinshasa na bien sikoyo Odika Bango azobeta na Belgique te no azana na mboka na biso na Londres ngai bile na Belgique. Alors Odika Bango azosala musala kitoko na kati ya mboka ya Londres, plus précisément en Europe toloba. A pese exemple mo mukomona interview na ye. Abi ke tango bango bazo banda ko sala neti ko bima,
mukolomo ba beta concert peut-être yo éviter je na kati concert wana na kin et ça là que ba beti pena ba yende belé mais tangu yo ye oyemba nzembo mo batu bakomolela boye na boye donc siko ya vanda mituna me biso do bete bele mambo to monya ngote mais mbuta mutu tangu ya beti kamwa muke boye mala moko to so bona ba manifestation mambo belé je crois que ya ba te belé bazan na poto ba bandi musique na poto ba habitant so Afrique te ba zwa tan so ngolo ko mona bino boyete te na wana za exemple na pesi batu wana bazwa ngolo omona bino te mais lelo sikoyo oza liboso na bango na écran ba olanda yo conseil ko pesa na ba jeune musicien ba jeune adorateur o bazo bota mana poto et puis bazo ko luka ko salela nzambe ba koma petan ko leka ba dimension obino bokoma conseil ko pesa wana expérience oyo zana mais mami comme qui c'est très important na mama nzambe nzamba pe na Moïse tonga arche na ma dimension pe na modelo nga na tindo tonga chacun de nous nzamba benga kaye na lenge ya benga e zala fidèle kan appel na yo obi na bekele ko Moïse ka yo mote nga nabi nzambe abenga mutu et chacun de nous tant bengi a pesa ke vision pe mission a confiaka pa na ye et mission ko senga moi discipline mon boy par rapport na nga bengi lio et surtout ce que a une mission na ça les alliances na ye et ça très important nzamba sa alliance na mutu azana désordre te ce qui au comprendre appel pe vision na yo nzamba moni ko za sérieux par rapport appel na vision zo tambala ngwana a ça l'alliance na yo na kino yemba na église mon boy na lemba et ça très longtemps très non de quoi les moloto pe à son âme à sa journaliste na sa malam à sa émission adoration au neteti et comme dans l'éternel a ko filmer concert on après-midi a filmer et c'est na terrain GD na église mo premier église balombo tano mano yemba ngolo nzambe grâce à nzambe kiti makasi nzambe ndo simba batondo koya yepe akwoi ye mupanzi caméra mupanzi amituni question ndeko odika bango tunaki neni nzamba sala mutu ngolu tika luka nzamba tatoyo na mi pesa mina musala ona dimension tatazo luka lelo le kata musique chrétienne na bane belé onzamba osunga ta ozo observer biso par exemple kata na biso par exemple bon kata na biso comme kitisa umena nango soki nzamba bengi yo en tout cas apesa ka vision apesa une mission yango pour la zolo ba été efforcez-vous de vivre selon la vocation qui vous a été adressée. Quel appel que le Seigneur t'a donné, t'a adressé. Nganza bitanga benga lo bagina nani. Ngonde. Nazala oyemba na yo. Na okangola bato. Na obikisa bato. Surtout bato bazana blessure intérieure. Na okangola bango. Nazala oyemba na bato wabonga mitema na bango. Nazala oyemba na yo okomema bato devant trône de grâce nanga. Yango sa nzamba sala ngolo mosongi nzemu nanga. Ato iposa obondela te. Et puis, c'est pour ça que nous avons donc, papa, na sala tout, na mitamu salo lenge, il y a vision de ma pesanga. Nga toki ne quelque part, ata ba 30 musiciens, bo beti na bino louange ba nina ngota na kaka. Ah, tampa. Na bi kenza ma pesanga ministère mo pona na leni se na boni se mitema bana ba na tikala ndengo na manzembe na ngako lemba. Et ça na yemba nzembo, frère so na manzembe lemba. Mais peut-être gens finissent par comprendre parce que nous vivons pendant le temps selon appel en Zambie à des apananga et c'est une discipline personnelle et c'est un appel aux écoutes en Zambie et c'est un appel à la communauté tsamingi aux appels à discipline sur le plan spirituel nous avons le en Zambie vie de prière et on benda moto bon Zambie ko la kat na moto ko mitika distraction te ko bima pamba ko tamula pamba ba mitela ba relation pamba sans tina te kama na Zambie. Bien aimé, Nzamba Zolokumu, je crois que toza kopambo mamakasi alors waneza conseil et pesami et pas ya nekonyon soza na posa akende mushika. Tozonga avant tozonga la pasteur papa et lo ni ne sala que carrière mutu et vanda na se. Bon, ngapenda kutana ndimate. Patanzama ne biso Nzamba bomoy. La Bible dit que il ne se répand pas de ses dons. So nzamba pesa likabulika bono aussi la te
soko moni mutu likabone sili lobate mutu wana ye moko nabo akomi na culpabilité c'est été ye mavana ye nzamba se repenta kana dona ete ase repenta na dona ete soko apesi mutu likabo papa tita onkufa ekomi na kati na yo mais soki yo moko mabe ozosa niti par exemple ngata na bani musique chrétienne na osenga mbongo te so benga na oyemba à part so na mission ne soko sika na zawa na flat na ovande fona futa il faut na liape so mdo benga na oyemba ke pa il faut na stoso no be bien pour moi rémunération zala ane modo koma ko senga te wona na mission te ngatangaka naza étudiant na théologie. Il y a une très grande différence tant nous exerçons ministère na mboka nga nazali na la mission. Na mission tant que même l'autre on vit avec un frère aux la mission. Na sens il y a une très grande différence et vous ne kaka na mission. Ils sont différents. Donc sur la mission, ngata na bani musana nga na osenga mbongo te lelo na senga na mbongo te. Au monde même ceux par exemple na yo beta bana bino na senga mbongo par rapport au transport. So pas mon nga likambo te so pas mo lipenga te na so na ndako. Mais eloko mutu ezaka ke soko vandi ko bata eloko na nzamba otiko te papa limisa na encourager bato bakoya te mais attends quoi lokola il y a une mission qui est attachée à ta vie nzamba otelemisa yo mabeza papa bato atika ina wana atika na mabe wana awumeli nango yamuna ke culpabilité salake ebungisi wana eloko nzamba eza nango yema ko asute ko temeli boso bato. Wow. Donc, je crois que, bien aimé, l'homme de Dieu, peut-être Balembaki, na makamuna nzambe, peut-être na ba raison quelconque, les autres solo belanatina na adoration. Conseil ngo porter na bana nzambe de partout dans le monde. Conseil nanga yango yo koloba ete Yesu Mesia aki koluka batamalamu te. Akoluka bata masumu do mission na ekikata mokiliza yango wana ndeko na ngai soki obeti libakuka na vie chrétienne kotikala wana te na ebete vie chrétienne zeli kola course do liko kima mbangu pona ko za motele moko na liboso kuna bato basala la course ka koi akotikala wana ko telema pa continuer la vie chrétienne zonga na maboko na nzambe lela pa na nkolo na nzamba kolimbisa yo po o continuer ko sala mosala o nzambe atikata na bomo na yo. Zamba abengi yo ayebi eloko tiakata mbomo na yo azape na posa mona ke eloko ne sala katango na tango zonga na maboko na nkolo azili molimbisi peze ko sokola biso na bokese na nyonso yango ki ko bali biso bana na nzambe yango wana. Bien aimé, je crois que tozoko mapenza presque na suka. Alors nene biso boye o toza presque de partout. Plus précisément na Luanda, oto oza libanda mboka, wana posa oya na Luanda awa po okoka kosala musala et puis ba misala wana ba koka ko filmer yango et puis ba salela yo ba montage moko ya bien. Bien aimé, omoni cameraman na biso ndenge nini notre frère Trésor oyo aza ko filmer biso. En tout cas frère Trésor nzama pamboule, c'est vraiment un professionnel. Na lumière yemo kaka na filmage yemo kaka donc nzama pambola c'est vraiment un professionnel nzama pambola ye lukan de trésor na luando lukan de trésor tu seras jamais déçu. Papa pasteur omoni ndeko neni no tant que kota kilera no ko sa emplacement ya ba bloko na ko salela moni kete ndeko oyo asaka musala bien nena ko tala kaka ye na moni nasaka malamu soki pinda solo ndeko ozana posa bililingi lukan de trésor na monika filma kamalamu pe okoza musala moko ya donc ndeko Trésor aza awa na mboka na Luanda. Je crois que numéro ne yango les autres défilés na se ya écran soki oza na ba mariage oza na posa o ba séminaire ba baptême ba clip eloko nyonso oza na poso sala benga ndeko Trésor na numéro eza na se ya écran benga ye et puis c'est vraiment un chrétien. Moi, la nzambe, azo sale la nzambe, azo banga nzambe, borosolola malamu, ba primero ya bien, et puis ye mora ya place yo sale l'activité, au sa musala, et puis au sala ba montage nyonso oyo esengeli. Nazoro baba bien aimé nyonso boza na mboka Afrique, plutôt na mboka ya poto bozo ya mingi Afrique. Benga ndeko Trésor partout au kende autambola na yo. Borosolola boyo kana.
partout otambola na yo ba image na yo nyonso yo ko sala musala olie le kaka ndengwana zwa yango banda ko filmer yango lobi bwaka ngona ba media ba YouTube ba nini eko pambola su batu makasi koleka eko za pena lipambo ebi eloko papa et ça la force ya ba ndeko ebele neti tozwa neti exemple Abraham tant nyonso azoteya bazo filmer tant nyonso azoteya bazo koma ozomona omoni tango ba biloko wana tosala yango lobi to sima na lobi bato ba pambwa makana ngo sima toyeba bango te donc voilà ndeko benga ndeko trésor solola na ye et akolanda yo partout ako se disposer partout yo kozala boko sala ne musala et puis okopamba makasi nebi ke omema sango ya ndeko trésor aza ba pareil ya yemoko aza na studio ya yemoko et okosepela vraiment makasi koleka papa na ngai avant que tokoka ko silisa je crois que peuple nzamba sa pambwa mine ebite solika muswa ko bakisa ezali solika muswa ko bakisa ezate comme ça nani oyo Monique okoki ko remercier ko pesa mbote tout ça ça mbote d'abord nande kolanga monsieur nzambe passé nkosi na mama pe libota mobimba sika bozali Abraham justice leki na mwana ngamuso nani comme ovimba vimi kolonane ba beni ba justice na beni na mobali ya drummer na pesa mbote nzamba pamono sika bozali musa nzambe bubatela malamu penza ma pamola bino baneso ba yebinga na mikina poto pasteur Robert baneso so basela nzambe na poto nzamba pamola bino na ningi bino mingi ndiko na Carlito soko na émission nzamba pamola yo pe baneso so batikani na Londres ba passer so à Londres surtout bino baza libanda à Londres nzamba pamolo passer lisungi na ningi mingi siko zali ba passer nyoso ya Londres passer mabiso batu nyoso na kotanga nzamba pamola bino kimna nzambe za na bino. Gloire à Jésus l'homme de Dieu. Na koki kosenga na bande konisi bazi kolanda biso nazana posa libondeli na yo leka ko bondela pona ngai pona musala nzamba pesi ngai awa na Luanda awa esukela kaka te ekene musika libondeli zabna motuya biso tozali na Luanda awa na simaki mbangu na pesa ki dia numéro na ngai 923 48 68 20 so na besoin ko na conseil ko pesa biso ezapina mbana to ndimango soko pesa na lisunga ko sunga biso tozana maboko ko fongoma pona ko yamba yango tikete nzamale ko pambola bino na maso ti ko lekana sika oyo na oyo to zui na landela basana nzambe to partager awa ezala lipamboli pona bomo na yo. Justement l'homme de Dieu azana mboka ya Angola awa azana Angola plus précisément na Ojainda awa donc awa pour combien de temps na ozongana na janvier pona donc ne sisa musamo pena musamo aux États-Unis na aussi sango yani ngaki na pesa numéro téléphone ya Kinshasa pour awa na umilate tabu seko eko bunga non c'est mieux au péché ya awa et puis na ya Kinshasa ya awa na kanga una mteso yo sungangeza malamu mingi ya awa je crois que bokomona yango ko défiler na C et sika wapi l'homme de Dieu aza tala yango wana eza déjà na C na bino et puis a pasteur Pivani pe yango wana eza na C na bino ezo bima wana donc aza awa na Luanda Deningonde avec s deningonde@hotmail.com be deningonde@gmail.com ozwanga komenga message na mapambolo so to na Facebook selongo kota yo simba te po mamu yo obenga opesinga na selo demande po tellement bakande base belé donc obenga ba numéro de téléphone nga Kinshasa za yango 0243 99 81 03 106 na bande 0243 9 98 103 106 numéro de téléphone nga so benga ozonga facilement yangwana. Nzamba soit vraiment le coup, je crois que tokomi kokoma na suka nazo ndima yo za aéropambwama nazo pambola ba ndeko nyonso bazo soutenir biso de près et de loin na mboka na Angola bana na ngai Ston na Kiria boza vraiment samu nene na kati na ministère na ngai Judith pasteur Alain prophète Dickens prophète Miege Antonio qui est notre père papa Deka papa Koulé papa Nsingi nzamba pambola bino makashi pasteur Gaston na mboka na Angola busalinga bolamu ebele pasteur Pivani yo pelokola osalinga bolamu ebele makashi na kati ya mboka oyo nzamba pambola bandeko nyonso boya minga la église na bino koteya pasteur Jean-Marie ba pasteur Mabi
bofungulinga iba porte bosalinga bolamu ebele nzambe apambola bino l'homme de Dieu pasteur prophète David Mwamba nzamba pambola bino makashi alors bana nanga nyonso na mboka Londres nzamba pambola bino ya Lisette nayoki oboti déjà mais namoni nanu mwana wana te nazo ya kalate pona opambola mwana wana nzamba pambola bino mingi na mboka Canada mama Marie place aux ailes on a équipe nzamba continuer opambola bino bo soutenir musala oyo ndenge bozo continuer au soutenir yango et puis ba famille nyonso avec bwana Belgique na France bopambo apôtre Pedro na Suisse nzamba pambola bino makasi elongo na musala nyonso bozo sala na kati na mboka wana voilà oyo ezalaki Igo Time temps ya ba aigle na ndimike peuple alamuki vraiment na pongi bozui éclaircissement équivoque elongwe na sujet auto ko ko discuter katikati ni shika oyo donc voilà so to komi awa to komi vraiment na suka mais to kokaki ko sukisa boete sans que tokoka ko sukisa yango na mélodie moko oyo ekoka ko pambola biso sous makasi ko lekata des chansons ekozala penza eloko ya malamu mais ekozala bien soki o chepe nsembo moko yo boche ya yemba ya yembi simanango OK donc toujours landango polele ezili na mitiki epai na yo kolo osunga molili eye polele ezili na mitiki epai na yo kolo osunga yo nzambe ambe nzambe batela kabana yo soko yo obateli elonga ezali yo nzambe 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 batela kabana yo soko yo obateli gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, toi, sois chanson moussous. Lá não sei aonde está meu Senhor. Eu quero viver. Lá não sei aonde está meu Senhor. Eu quero viver, lá não sei aonde está. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, Nzamba Zolokumu, voilà, tokomi na sou. Oza na Portugal waka hospedado, oza héberger. Eza ndengwana non? Oza héberger awa na place oyo. Olike na yaka Luanda me place onga na yebi on a noté. Ngasu na ya na Luanda mama Celestine na yamba ngado naza wanalala kana flat kuna puba flat eza ba chambre eza likolo kuna na eza ba magasin na katikati eza salle de fête pe na suka kuna likolo eza ba chambre eza flat esikani batu balala na otu mingi koleka basa na nzambe pe batu nyoso bota poto suba mingi balala kana likolo kuna ngapi sino tiki nchasa na yawa en tout cas na lala ka parce que awa na sécurité na confort ba chambre eza bien ba mbeto minene clim frigo donc tout est là donc on a service paix accueil et ça m'a bien permis que la héberger awa na likolo. L'homme de Dieu au moni place on nengeni et si que zeli sikamo ko malamu vraiment mais awa enalisika mama Celestine za kitoko makasi pinda nako conseiller bande ko soki oye na voyage awa na Luanda oluke sika o esika moko malamu penza to ngoso za fête na yo ezeli esika moko malamu ya kosalisa na fête. Donc voilà ndenge bouti ko yoka wana eza esika moko eza juste en face à combat na ojainda awa en face à combat balobi adresse eza Celestine Juliana
Lufuankenda. Alors donc voilà, numéro ya téléphone, et ça juste na ojaenda, numéro ya téléphone na bino nyos boza de partout. Oyo boko lukabo contacter place oyo. Je crois que caméra est au tambola l'air moko, bon na salle de fête, bon na ba chambre, donc vraiment et jusqu'à moko kitoko et puis sécurité ma cache. Donc ma numéro ya téléphone les amis balé aux na poto benga, so na poto beti 00244. Obeti 923 et puis 949 et puis Nasuka 006. Numéro monsieur c'est ça 923 donc 00244 923 721 et puis 016. Donc oza mamero na bango soza na poto au bengi avant sali réservation, je crois que bako bomba place pona yo et puis papa eloko et lekelinga ba prix ezapi na se makasi hein? C'est makasi na se makasi vraiment tanga neti na saka ba 2 mois ba 3 mois na ofuta donc sokoye en tout cas na bango baza keyan bokuso na malam parce que moyen révéler prix exact on faut so na bango ça dépend de boso na bango il y a un prix qui est vraiment fixé mais so na bango soko vona mikolo belé en tout cas lokola mkono ngaza mwana nzambe boso na bino malam. Donc voilà, balandibino boza presque de partout. Je crois que le message est passé. Nzambe ako akopambola bino soki boye bozu esika oyo sopo vandi na kati na Luanda obeti 900 mbala moko lié luka ba midi à 14h ya luka ba 00 ba 244. Moto akosa otendeko. Ifuti ya masumu ezali kufa. Oni sozeli kolona pe kosana tango oyo. Yango ndio kubuka.